Tribune libre. François Mukanda. Mwana mboka Adrien Simon Kalenga ozali porte-parole ya Union pour la démocratie et progrès social Mbote ndeko François ko wela na oyo ezali na kati ya lingomba na bino IDPS baninga oyo balingi baya ko installer structure oyo ezangaki ko zala installer mbulo elekaki bazui appui ya secrétaire général chargé ya parti politique na ministère ya intérieur balingi kutu baya ko bongisa congrès pona ko pona bakambi ya sika. Est-ce que bokaniseli yango déjà na tinete kimia emonono na lingomba oyo ezali ko konza mboka lelo? Merci pona motuna na yo mwana mboka mais mbala moko na koyebisa ete na kati ya lingomba IDPS kobenda na ezalité po toutaki kosala congrès extraordinaire kala mingi te liboso ya élection présidentielle na législative nationale et provinciale. Tango tosali congrès wana extraordinaire toponi président ya sika ya lingomba mandat na ye ezali nano kotambola. Donc congrès mususu ekoya normalement après mbula mitano. Donc na katikati ya mikolo yo mutu ya kowela ebonga ya ki président ya parti akoki kozala te po toutaki kala mingi te kopona président ya lingomba mandat na ye ezali nano en cours, bien que na ndenge ya kosalela mboka azali momentanément indisponible. Nous disons bien momentanément indisponible. Na indisponibilité wana bazali komona ete article yoko ya statut na bino zali ko bebisama to ko zala violer yango nde bakaniseli ba installer na structure ezanga ki ko zala installer mbulo elekaki boyokana te nasina dimbola ki bino makamwana mbala eleki akozongela pona koloba ke article ozali koloba ezali article 26 etangi pe esukisi esika nini batiaka structure wana ozali koloba ya directoire ezali na ka ya décès ya président ya pas soki président akufi soki akufi soki président a démissionné soki alongwe na kokamba na ye lingomba kwa milongoli na sika kokamba parti donc binyango démission to soki azali na empêchement définitif te akosu kozwa te moyen kokoba na mosala ya président ya parti to pe soki justice est frappé ye na interdiction baka wana etangami wana ezali te esalemi te na expliquaki likambo wana mbala eleki article 26 ezali d'application te ekoki koza d'application te situation oyo ekomeli biso yake mokonzi ya parti aponomi mokonzi ya mboka ezali situation inédite na kati ya statut na biso okanisela kanga ezali te na kati ya statut na biso. Donc na statut elobi na likambo ekokoyela parti oyo ekomami na kati ya statut te bokende kotala yango na kati ya organe oba bengi CDP, Convention démocratique du parti. Yangonde balingi boya ko installer démocratique du parti ezali na ba membre na yango. Ezali te mutu alamuki na tongo ami bengi membre ya Convention démocratique. Soko tali na kati ya statut article 30 na 31 et définir mosala ya CDP na banani baza na kati ya CDP batu wana nde tango bakosangana nde bakotala likambo oyo ezangaki na kati ya statut ezali te ke songolo pakala ala muka alie pondu na eto alie loso ngana na kei kokata makambo na IDPS ezali bongo te ezali mosala na kati ya statut balobi nani akovandela likambo ya oyo ezali prévu na kati ya statut te soki likambo ezali prévu na kati ya statut te organe oyo ezali habilité ya kovandela yango ezali congrès soki congrès te ezali CDP na mikolo yo parti ezali kolengela kobengisa CDP soki tozwi ba mandataire pona kati ya CDP catégorie na catégorie ya ba membre ezali na moya lelo tozangi koyeba banani bakozala ba mandataire ya parti pona bazali nommé te
ne mokambi ya sepa yebani mokonzi ya sep mpe akoki koyeba na mbala moko te na ndenge akokamba sep mpona tozwa mokambi ya sep esengeli liboso réunion ya liboso esalema na réunion ya sep balobi boye mokonzi ya sep azali moto aza kosala makelele na baradio te tata wana azali kosala makelele na azalaka mokonzi ya sep na mikolo oyo aza mokonzi ya sep te. Donc na ndenge na ye na lolenge na ye soki azali mokonzi ya sep azonga na kati ya sep abenga réunion ya baninga na ye 35 to mona polele ke na 35 wana ye mutu bango bazali kondima yango nde bakani koya na poso ezali koya po sep ezali composé na 35 membres bango moko bazali na lotomo ya kotia en place bureau na bango soki basepelaki na mosala na ye te balongoli ye ezali likambo ya kokende kolelalela na libanda ya parti te ezali likambo ya kotalaka na kati ya sep mpona nini baninga wana baboyi ke yo ozala mokonzi na bango donc okosela baninga makambo te soki baninga oyo bazwi appui ya secrétaire général chargé ya baparti politique na ministère de l'intérieur baye na poso oyo ezali koya ndenge bakani koya makambo makoleka ndenge nini bazali bamembre ya parti bakoya bo lolenge ya membre ya parti bazali na lotomo moko te ya koya kotia mobulu na kati ya parti ezala ndeko oyo secrétaire général ndenge ozali koloba soki apesi bango maboko to ndenge nini toyebi te soki abuki mibeko ya UDPS ezali lingomba ezali structure ezali organisation ezali parti politique eyebi ndenge nini ekosala mpona kofaire valoir respect ya bastatut na ye na statut na biso tolobi je répète article 26 ekokisamaki te na kosalema ndenge parce que ezali application te kanango ezali yango te ensuite disposition oyo ezalaki prise par la direction politique pour faire face na situation ekomelaki parti lokola ezali na kati ya statut te organe ya parti oyo ezali habilité ya kovandela yango ezali organe oyo babengi CDP convention démocratique du parti yango nde ekozala convoqué au moment où ekokani na statut na biso eloko mosusu akosala en dehors ya wana ezali te mwana mboka Simon Kalenga nazo rappelé kozali porte-parole ya Union pour la démocratie et le progrès social totondi yo ngai nde nakosepela kotonda yo mpo na ndenge opesi ngai mbala ya kopesa lisusu explication na baoyo bayokaki malamu te position na biso merci François Mukanda atondi bino botondi Tribune libre. François Mukanda.